Abongisaka suki sina Kenya tolobaka chiluba bandeko. Bambote bile na bandeko na nga nyonso tu ba olanda nga na ngongo yo afin tumbo ya bino apesi bino bambote. Balobani na mnona biso baluba. Biso lo to baka beto abwe. Jano eyo. Bambote na bino. Asepeli koyoka bino na sepeli komona bino. Nzambe Kenya vient au goût hein. Kenya Mama Kenya. Batumsu ero ba opene. Boza piyaya. Mama balamba kaka. Moloka balamba kaka botika nga lamba. Lona lamba nini nzambe. Ba gingembre. Oh oui bien. Ah ok. Voilà. C'est bon. Mais la carte moi maïté. Maman ya malili makasi. Esanga moto. Kolo yesu simba. Mama ibilo na chila moto ezika oni. Mbote. Nazolamba balamba kaka enkolo nzala ya ero yo otu na nganu yango esaka kene aka munene muluba ya so Kenya makambo nyonso papa Hervé Onyo soto et aka faire école ensemble. Mon grand frère propre Franck Ochud Kolo. Aloba kaka yaya. Aloba kaka. Aloba kaka. Na bon c'était tableau condé ça c'est tout. Banda kuna bonya. Otuna ngate sango bandi konsambe. Iloko ezika te nkolo. Iloko ezika te pardon. Nzala ero. So biloko eziki. Motema. Mama nanga nzambe bama diembi. Kolo Seigneur Yesu Otula ngala osekali ni nzambe neti biloko ezika ka boto. Otula ngala osekali ni nzambe bamalanda ngulu. Ovanda na ote pak. Ngape kolo Jésus. Mutu windo kufana mikopte. Napa musa. Te na bwaka. Nzambe Kenya oyo. Kenya ebo mangai. Mboko tozana no awa. Ba mission bazongaki mama ba mission na biso. Bazongai déjà lobby. Na indotika ba on aéroport. Ngana papa Hervé fait rigola tout ça biso na Kenya. Boluka boyeba. Jésus de Niance, bafana Jésus de Niance, bafana fait rigola. Sambe, ne pas nanga maquillage te bloni na misalio. Et simbi, elo nanga bonga na okala naturel. Biloko ko bambo. Eko kana nanga tenzame. Utuna asangwa Kenya na bita bino lisolo ya bazo kosa. Sambe oh. Yesu. Jésus yaka. Nabisi bino nabite na bandapi na bandana na bafana nga nyonso tu ya Kenya bafana nga Kenya boisson moi bino boko boma mutu na attention boko boma mutu na attention
Moninga aza fan na papa Hervé. Pour comprendre ye. Soka matin na podium eza po aza fan. Alors quoi ba fan nyo surtout ba ki o mata na podium esika wana. Po ani boye ko bo kile mawa ko nga koka mutu ba wolola boete. Bosa mabe azande ko na bino. Ba fan na Kenya. Ba Congolais nyo surtout ba vivant na étranger. Bo kile mawa aza fan ya Ferregola. Aza kaka fan. Au moins que ngam journaliste yeyo. Rafi Ntumba. Journaliste yeyo. Non comprendre te botuna tunanga ba question botuna nga na ko comprendre te na mituna na nyongo boluka botuna nga parce que batu nyonso tonga amonaki na concert wana bato balinga musique a fait rigola Jésus des nuances na émission ça les refoulé pardon tembete na fait rigola na émission ça les refoulé bato tout bomonaki ba mata na podium ba okanga ba photo nyo so fait rigola yemba bango bazaka mo ba ko ba danseuse eza po ba fan ba bengana ka ete fan aza cher fanatique pose wata moko na vie il faut kumisa nzambe c'est comme ni fan moko boye afuti bien na ye moko autikin ayala ndi papa Hervé ti la Kenya awa bo mutamatine podium penza fan eza patient abakisa mina nomba ba fanatique a fait rigola kitoko mama ebaliaka kaka nzambe kolo na sinon abakisa mina liste ba fan abakisa mina liste ba fan na ebisi bino somo te kolo somo merci beaucoup, ma félicitation. Non, l'exhibition. Il n'y a pas de long. Il n'y a pas de quoi. On a plaqué. Hein? Bon, bah non. Il n'y a pas de canot. Oh, est long. Canot. Samba sa biso ya koko kamete. Biso to lingita. Ani muto azarabwe nzamba sabso ya kokoka linzaka nanga kitoko makasi naturel te na linka artificiel na linka na chaba blé skote loro muto sali na mokini yango moko salika tek esote na ya lo ngates lo ngate bintu ebio mona anote kwa kumona na mu video to lo ngata donc ba fana fait rigola boya kebele hein mingi ba futi ba billet ba uti partout dans le monde pour na concert au ya Kenya nana Kenya tisco nana Kenya ba fan ba uti bolo na ba journaliste ba uti tikin ba journaliste ba uti tikin ba futi ba billet na bango ba bi bon pe ba yota la concert ya makambo concert ya les faits canon faire rigoler Jésus des nuances même si nos concerts là tout somme tu veux des productions de na fille na musapi na ngwe elongwe dinsaka oyo ya replaquer kito makasi concert wana botu na nga linga ka parti ni Nzambe faire rigola betani musique mais aki na nzembu na nga moko kaka nde na lingaki na ekala nzembu ayembi banzembu nyonso bato bazokweya Jésus faire rigola mama bato bazokufa
nga mingi te nga nzembo moko kaka ntango asimbi yango nga asimbi motema na binkolo nkolo motema aza wapi nzambe na ngongo na ekande mosala nkolo so ezalaki mosala te nde somosomo nazelaka yo na poto safe inane nasilisi bafoye ya famille kasi assistance sociale mpe babengalanga na bana ye nabimashe na kono na tondeli nzambe alakisi nga basi bazwa yo sheri omoyanga kala bebe tina tatike nazonga na ngai distance eleki yaya vuwa mama ye vuwango mabe vuwananga mabe moko ya nzembo assistance sociale na biso ntango abandaki yango kaka na biso ntango fe rigola bandi nzembo wana nakangi motema na tie kolo fere asiminga place nabelaka nzambe nalinga nzembo ebeta place naza te nkolo awa na ye musala na Kenya na ye musala na Kenya na ye musala nzambe fere ntango abeta nzembo nasala koboni nkolo nakangi ka motema makasi nzambe pardon batikela ngai yo pardon papa Hervé umela papa Hervé bambote ebele na Franco Chuli en direct de London bambote ebele na vie na nga Agazul na Kenya bambote ebele bambote bele na mobali ya bato komanda pupu mobali ya bato akashereka bambote ebele na ye grand frère na ngai ya kati grand frère na ngai ya tongo grand frère na ngai ya tongo ntango tokuta yesu na concert affaire niveau toyambani na komanda pupu toyambani na komanda pupu mama grand frère na ngai ya tongo niveau alinga bolingo na bango na kashereka mama ye baumela nzambe akomamela bango deja botuna nga nini Kenya oyo natombola ngo nde ya kotombola na maboko napikola nde Kenya ya kopikola nayela bino yango na kisasa toboni yaya ambiance ezoleka na Kenya awa Cynthia Kapashi camarade na ngai petite sœur propre et a fait rigoler à Jésus des nuances Cynthia Kapashi mon général mama na ngai nga Rafi Tumba mama na Misan mama na nchi kolo nayebisi bino te kozala fanatique ya musicien elo malamu nyonso bato mosusu bafuteli yango biye balongwe pa ya Kisasa afuteli yango biye aye nango Kenya Ferregola oyembani aye na podium bafan bazomata bafoto kande na tie telefone na nga boye tek moko badirect tek moko bafan bamataki ebele bafan mosusu bautaki Lubumbashi na Kenya na concert papa Hervé bafan mosusu baute Paris fanatique mosusu mpe ya journa fuati aute Kisasa Yesu botuna siko nasekani po abundi ye moko abundi ye moko akanisaki aya bitumba nzoka nde aya kutana mutu mawa kolo koyeba musalisaka elengi mawa bwami koyeba musalisala kaka no koyeba musalisala kagu Rafi Tumba membre à gérer mbokoyo naebete
n'a été na lingamsa na presse makasi, mais n'a été de plus en plus nazomi pesa corps et âme. De plus en plus nazomi koti sa mobimba na kati ya mosala nga oyo na opesa les meilleurs de moi. Na benaki ba fruit ekoya nango ba retomba kitoko ekozala me na niveau te. Na kati ya Kenya na bisi bino Rafi Tumba membre à gérer ya Miss Congo Kenya. Ah, Miss Congo Kenya wana na ebite boko kanisa lokwa babilo na bino pamba o bosala wana te. Oyo eleka direct donc concert ya papa Hervé Zobetama ya Jésus des Nuances ya Ferigo les Zobetama au même moment eleka na ba chaîne na bango lokwa ndeti RTNC na biso na Congo chaîne mère eleka mbala moko ba otala ngo partout ba membre à jury ba osala musala makambo eleka na partout. Kolo vinanga star bandeko vinanga gu kola to bande mokili kotina mtu msute pardon tina Rafi Tumba journaliste ana Tsambe bafana papa Hervé Gola bafana Jésus des Nuances na leli bino makasi bosalenga plaisir bana bafana fere tala yana mutu mususu yako kufa kapo na Jésus des Nuances poso Jésus des Nuances simbika micro atelemi otalika présence Tsambe mais bafana fere baz tala eza somo moi mobile na so fongoli ka munoko kika voix na ye mobi Seigneur Jésus merci. Seigneur Jésus merci. Na poto kuno tinda ba Greg David, na poto kuno tinda ba 50 Cent, na poto kuno tinda ba nani, na poto kuno tinda ba nani, ba Jésus ba nani mais na Congo pesi biso richesse. Frère Gola Jésus de Nuances Kotoyo. Fabrigas métier noir. Pas pot pas grande. Les maestros. Fabrigas métier noir. Les maestros Kotoyo. Fali Poupa Kotoyo. Les rei mago. Fali Poupa. Les rei mago. Mopanti. Vincone. Igwe de la forêt. Mopanti. Papa chéri binada maman panti. Ba oui le longomba mo panti. Au sentir que ba papa wemba paix à son âme. Ba kin Kester est mené à paix à son âme. Kolo. Maman est pépinière ba musicien, pépinière ba artiste, pépinière y a ba art. Nous sommes tous à Mokili, Jésus. Nzambe, Nami Tunaka. Est-ce que Jardin d'Éden est à Congote? Pour-il le long, comme si Baluka situé en haut. Et tu as la place montée, tu es battu. Jardin d'Éden, comme maman la Bible les a Sikani. Comme c'est ça dans le Congo. Oh, pour na Congo nzamba tche nyonso. Walai, bilai. Na ko sabino te? Na Congo nzamba tche nyonso, nzamba tche coltan, nzamba tche or, nzamba tche pétrole, nzamba tche ache nini? Après ce mabele moko eza fertile. Nzambe kolo, nzamba kokisa nyonso, bande ko na nzamba kokisa nyonso na Congo. Akokisa tout na Congo nzambe. Au lion, azake pas biso. Au éléphant, azake pas biso kuna Congo. Ça parce que c'est l'auteur. Bato mayele bato mitu. Mitu evanda penza. Bana Congo pas biso. Jardin d'Éden eza et na Congo te bande côté tout ça recherche penza bien. Au mona boye, Jardin d'Éden et na Congo. Ce qu'on a batali kota ba musicien
ça là un sentiment nzambe te côté musicien ache Ferregola ache Fabregas ache Fali ache Jibe ache Wera ache Babili so na boseli mutu botindelinga kombo ne même si non nzambe ache batu nyonso ya kokoka ache ba Robinho Mundibu oh tala mabe moko ezaka nini na mboka na biso lelo bato balobaka ki o ba journaliste bayo bebisa presse ba journaliste lelo baye koboma musala ngo te yaya omoni lelo oyo vérité to solo lango en face ya nango biso te ya nango peka ba misie bango moko ba misie bango moko nde mutu bakomisa makambo boye ya na sens ta nde nini bino boko vanda boye journaliste mo boye bosola na bien mais lobi ntango omoni asoli suna misie mosusu bien loko yo oza na barando na misie wana mba moko tie journaliste wana mpe bouton te kitoko te oh kitoko te yo siko ozoluka nini nga sola bien na Rafi Ntumba so solola masolo ya musala na nga na salaka esala nga plaisir esala nga bien mais pour ani Rafi Ntumba komo solisa ennemi na nga mission na ze ennemi na nga so ba so na Rafi Ntumba seke simba te oh te wana mabe wala inakosa bino te wana mabe ba mission biso pende ba komo détruire biso au moins journaliste musutongo aloba mission ndazala gaz mikolo ya nakanga malanga na ye lokwa ba soate na mission mususu wana c'est que ngana musicien wana pe to kanga mi pe binemi nakomi nanga journaliste ya musicien tel lobi nango ezara ya biso te lobi ezara ya nzambe to pesa ndeti exemple lobi nango papa Wemba za soute na mokindenge ndeti lelo papa Wemba za te pe à son âme que Mafumbe forever éternellement Bobo sanité parce que c'est un grand artiste jusqu'à présent jusqu'à présent il demeure même na séjour na ye place azana séjour de mort place azana nkunda na ye azaka ka papa Wemba parce que ça la fierté makasi ya mboka na biso lelo to pese exemple neti ba papa Wemba neti ba Pepe Kale Madilu système ba grand lelo bazali suna bo moite sko yo zaki journaliste moko okangama na yo kaka na Pepe Kale kaka ya mpanya olobi ngai ye yo nga na kufa pona Pepe Kale ya mpanya et pourtant zobosa na que rando ya Pepe Kale ya mpanya rando ya papa ya yena papa Wemba soit disant ou bien na King Kester et Menea et rando no journaliste ta bango ba ko induire yo erreur te ndeti nga la zaraboy nga Rafi Nebisa bino vérité ba fan na ngai bino mtu bolinga msa na ngai mission ko ndio nga na erreur te jamais mission ko ndio nga na erreur te kande na vandi boye mission moko ye Rafi no moni yo o sola na l'autre là nga makam na nga ko ya ka esute ko sola esu na nga te mokosi na ko aider on a yebisote mon frère toi tu es mon frère. Non, non, toi tu es mon frère. Comprenez? Tout ça, msala. Lelo oyo, soko moninga pe naka troyo, o baye ngai. De exigence oyo zo luko osale pa na ngai, nazala kaka yo. So na ebisio ki pepe bana na ngai, yo pe vi na nga mobimbe komi kaka yo, otu na nga so na mobali te. Otu nanga somba nanga pesa nga mbongo te otu nanga so na bima na famille pauvre to na kelela to na mobola to na posa na bonga na nzoto na yo mission otu nanga bongo sko yo nga na kondana te bandeko yo basaka batu ya batu te na kondana bango te eloko nga na reproche kaka journaliste okozala na ona okozana mission na olinga mingi obingai soki na tangi lelo ki journaliste eza ki journalisme ezaka kapo nazala ndeti journaliste ya Rafi Ntumba pour Rafi Ntumba musicien pese exemple
totanga bakombo ba te po ebima mabe ndeti nga na tangi classe na nga trop boy Rafine Tumba lokwa za musicien ngai na préféré na zana ka journaliste Rafine Tumba ça se comprend wana Rafine Tumba zo futa yo ozolobela kaka ya lokwa jara zamba zamba balobelaka Igwe de la Forêt et alors quoi genre émission il a fait rigoler Jésus de Niance balobela Tracy Eleza bisous place aux alliés c'est mon frère c'est mon pote c'est vraiment mon ami Tracy Eleza alobela kaka fait rigoler ndeti papa chéri binadama asala pe mission na balobela kaka ye oui là c'est normal mais ça t'es cause mutu moko boyo za no polyvalent yo za no au milieu du terrain au milieu du village au vandi boye au combien nga sola bien na faire rigola na sola te na misia Fabrigas nga sola bien na Fabrigas na sola te na misia Fali mama obaeli boma bandindoki Polio ko fana na makambu no na yo moko te okyo tsela ngo ndeti musicien sambe okepe vie ebike nga na kufela yo vie nga na bundela ko fort nga boya bato na mususu ngam na tindio boya ba misie bazanga ba réponse opesa ba journaliste bongo ko répondre eka ngam na tindio boya muto zo boya wana oboye poani oboye ponani pona rando nanga misie na intel yo journaliste ngyo kota so lelo babina kufa na kota na cercueil yo journaliste olandanga te tutika ba aventure ko tutika ba aventure to edaka moko ba misie na biso ya mboka ba misie pe moko ba edaka ba journaliste moko ya pembeni no kangami na yo kaka osala boye ayoka ba tumboli yo kuna ayoka ba bwekeli yo joto ba fingio ya la tiango ngai boko sentir nga boko mona kezanga ya boni koloka intérêt makasi bongo autin on a peu comme il okuta ten désolé ils ont sensé et on a félicité les maestros mon balio nzamba dota garçon na capacité na bagage intellectuel moko na ebisibino na ebité et on a félicité à faire rigole à Jésus des Niance. Ça dépend pe na ba journaliste ango ponga so na vandi na musicien tozo sola na ye moko mi yebelaka na ye déjà que moni Rafine osaka musala na ye mwana malamu fioyo so lingo zone problème te sita ya saneka musala na ye poselo musala bien botika lozo ba problème te ngana yaka la songi te pembe ya musicien moko boye to pese exemple ndeti na ye pa wata que je salue mon frère héritier Watanabe na komika yaya ebi kuna tongi yo ngane na bundeli yo na zongisi bango na nzela te wana eza mabe ntango opesa moninga rapport ya bongo po ayi na ndeko ne musicien yo siko journaliste ozwi nini ngai pe bakolo bozela pardon bayamba kaka voilà bayamba kaka ezalaka bongo yaka bongo eza makambo bomoni ya naza bien makasi na appartement na nga na mini bar na ngai avandaka nkolo nzambe nakweya te nzambe nakweya te nkolo bangatala kaka nzambe namati yesu nakufi namati tosolaka nde toanda osola yaya na ndenge asolo vraiment toyedaka bandeko na biso ate mo tozoseka mais so tozoyede bango ezala eloko moko malamu mingi
ezalelo mo malamu makasi ndeti lelo Rafi Ntumba nga na Kenya awa na Kenya awa te pona yebisa fe regola omoni Kingani mwana mabe omoni journaliste Kingani mwana mabe omoni musicien Kingani mwana mabe te nga ko salelo ko anata na osala mpona gagner na osala mpona zwa nini po esala nini po sani yana na gagner ni na gagner lote so na banjo sa bongo na BBC na bato oyo balingaka makasi na bato balingaka musicien wana mingi bomoni sko bo poser nga ba question na répondre à bino mais ba question de retourna ndenge nini concert elekaki na bisi bino bo s'abonner na page nanga Rafi Ntumba El Patrona so bo s'abonner na page nanga et ça la bien bozwa yaya na rozwa whisky ouais eza pia na bwaka ta mutu na ngata na tour bandeko omoni un peu ça na pia bino ngasko vina ngeze ya osenga te bato mso avanda ba belela bato tindelanga code Zina, tu m'as posé la question de savoir si je rentre quand. Mon ami Zination. C'est juste pour ton information, mon ami. Je rentre dans 2 jours. Donc d'ici 2 jours, je suis à Kinshasa. Parce que j'ai une mission. J'ai une mission les samedis. Alors je dois rentrer déjà bien avant. Merci beaucoup pour la question. Pour ton information aussi, j'allais dire, le musicien de Ferrego, là, nos musiciens sont déjà à Kinshasa depuis hier. Donc, on a Kenya à Totskalika, on a Ferré. On a la Jésus des Nyans, Mikaboronina. On a Totskalika, on a Ferrego là-bas, mais c'est déjà. Bazon à Kilobi. Bon vol. Na ba mission na biso. Na ba gaulois nyons surtout na ba soda. Il a fait rigoler Jésus des Nyans coup de chapeau. Vraiment bois siraki. Blaise Créateur. Ritin Teller. Il y a Métio là. Marc Aouz. Blaise Paul au DG na biso. Donc Diro Singi, merci beaucoup à toi. Nairobi Kabwe, Rafi Ntumba Kabwe, ngaza kaloje Kabwe ensemble. Makambo zo luke nga ba problème yango yo tsota. Naza loje Kabwe. Akena nyo sotu. Akena nyo sunaka. Na nga Kabwe. Na oto kalinga makeba. Bota, na ibi atate na zikisi. Zikisi na makemba. Elo epesa nga passe ça. Elo epesa nga passe ça. Moi pa ke bande ko bavanti ko. Bazui sujet na bango. Komboka ya Rafi. E makembo kitoko te tona otala ngo boye. Na zikisi ngo boye. Ah Rafi me oba ko fingo ko zikisa biloko ti. Tabino mobotala. Rafine. Plutôt retard, Rafine. Bon. Tout n'a pas commis. Ah, Mirador. Bonjour à toi. Janine Touka, merci beaucoup. N'a pas posé ma question. Ata ba question mo ezana ngo complexe. Bo poser nga na osola nanga mujinga lidi wetu. Elo mwa bana wanye, elo. Bo poser nga ba question. Non répondre bino. Non répondre penza. Non ça blague te hein. Non répondre penza na ba question na bino. Eh Rafi na mo kola.
Na mokola puis na koli ndeo. Na mokola. Na koli mama na enchina meisan. Na koli. Ah, Sakina Rachel. Balobi ngam na komi attaché de presse à faire égola. Jésus des nuances. Merci pour la question nayo. Merci pour la question na Sakina Rachel. Omoni o nazo sala na minute oyo. Na faire égola Jésus des nuances ni kaboronina. Naza muta presse. Naza déjà presse. Tant nazo pesa bino ba image. Pardon bo tuna ba question malem mais pour na répondre ka s'il vous plaît. So moni pe ke na répondre au bien te au bandeli sou ko poser nga sous question na répondre. Vraiment na répondre nanga. Ate ça complexe ndenge nini. Na pesa bino réponse. Voilà. Sakina Rachel naza na yo nanu. Olobi na ngai balobi yo muto komi attaché de presse à faire égola. Ma chérie. Yo pe bisanga nanu. Et c'est pélicioté. Voilà, ndeko na biso binanga pesa position. Kombone Masandos. Obina pesa position. Ah, Masandos. Likambo na otsolo belango awa. Pona nini Masandos na ngai ya. Yo konti mana vanda kaka na fali pupa kaka. Position na ngeza la kaka fali. Yo zingo epsanga ke yo olinga miziki kaya fali. Masandos. Iero. Olinga miziki kaka ya fali te. Ozala banzembo fali osepela nango. Wapela banzembo faire rigolo osepela nango. Wapela banzembo Fabrigas maestro oyo osepela nango. Donc comprendre. Wapela banzembo kala oyo linga mingi. Donc naza ya mutu nyonso tunana position na ko pesa te. Merci beaucoup na question non. Nana litete otuni nani abimi miss. Ya kozala jury eza mutu pasi kozala jury eza mutu pasi na ebisu esa po pesa ba notes boye mabe. Otuna boye mabe entre bino na bino bosai na nous concentrer bose con nsambe. Ma chérie la Miss Azaki, c'est une Kenyenne, premièrement. La Fieti, c'est une Kenyenne. Donc, il y a des moutous, Azui, trophée, wana. Bon, il me pardon, attends un message. Ah, merci beaucoup. Pourquoi aux autres, ma kelele na munoko? Tango aux olia po na moi si bien t'es la jolie dame. Merci beaucoup, Congo RDC. Merci beaucoup, c'est gentil. Na message ko claquer mon corps. C'est un peu ça, mais j'ai compris. Merci beaucoup. Je vais faire un effort en fait pendant vidéo. Nous on a claqué mon côté, mais attention on a claqué côté ni en rigerte, côté ni en rigerte. Combo nani, Congo RDC, côté ni en rigerte. Voilà. Et puis on a besoin ah Dorcas Umumba. Ah, merci beaucoup, c'est gentil à toi, ma chérie. Tokomis Yonanu. On a compris, welcome, Zemeni. Je n'ai pas compris, en fait, qu'est-ce que tu veux me dire, question Nayo. Ah, voilà, Mirador, Abi, mère de 2 enfants. Kondimate vraiment aux garder nous autres kitoko félicitations vana na yo mela seko na seko yo aux standard faux aux ala naître félicitations bisous à toi. Merci beaucoup à toi Mirador. C'est normal naza mama ya enchina meisan mama ya banana mibale nalinga bango makasi j'adore mes enfants. Merci c'est gentil. Nalingi koyo na Fabrigas et ça la bien. Ah, Clara, les maestros, les métis noirs. Là, c'est mon papa. Lui c'est mon papa. Ouais, lui, c'est mon papa. On a un Zamba Kindoki. Les maestros. Mon balena loka kitoko loka bien pour ça côté studio pour loka. Tango bima. Yalo ba rendez-vous na bafle. Bino nyoso simbi mutu ko mo bata. Mwana na wapi Fabrigas mutaimbi boy mama azapi nalela fort. Le maestro lui c'est mon père.
On est ensemble, il n'y a pas de souci. Toujours ensemble, donc on est là, quoi. Voilà, non, c'est ma question, yo. Merci. Tokos, meet you, maman. Merci beaucoup à ta Congo RDC de moi. Téléphone dans comme la charge, et si les charges, c'est à 5%. On s'est abrasé. Non, pour ça, on a bien noté, mais 5% charge. On a beaucoup dans la chambre. Tout ban pas koku whisky wanya wa même nuini na mon chambre bol chuma na chinjingeza mwa beto téléphone wanya mujika mwijilo na sola bien abino na tikelikana na 5%. 5% charge si la Nokia. Bon, excusez-moi. Excusez-moi, là où il sort branché téléphone, pardon. Bon, excusez-moi. Voilà. La petite comme était les mango. Ah ouais, comme ça. Et déranger bien noté, hein. Il va repérer les kiens. Non, pas ce téléphone maintenant. Ah, place n'a que brancher téléphone pour tout ça là. Bon, supporter là pour nous vendre de la rana. Kolo na quoi ici nzambe. Ah, t'es dans le lia. Ah. Mirador, yo subongo. Buma mota. Buma mota. Nalia nga. Yo kwa ina jeche. So pe kufa nga mo. So fuck it, yeah. Please, my friends, come here. Yes, come. Give me a share. Yes, thank you. Thank you, huh? Okay. Oka ma petite nanga ba Kenyan. Petite nanga mama ira fait. Nzambe. Kolo. Mama ira kufi. Kama ta kaka. Nzambe na bonyo. Mata. Botanga la branché wapi. Te faut zakara fi botelo na lia place na chi. Ne faut zakara ngai po ocha elo olia awa. Na sibango oliango. Salut Huguette, tu vas bien mon amour? Tu vas bien? Grâce à bon. Oh, ya solo ana. Oh. Oh, ya solo ana. Abima awa. Abima na akide. Tu as fait ça. Mais quand on l'a pas ma chambre maquillage ben on connaît. Maquillage on peut dire non ngate. Na ochaka. Maquillage on est simba non ngate. Na ochaka. Floria. Mais oui, na ici anglais. Na ici anglais ya mboko yesa nga boye. Mboko ezo sala nga boye na anglais fa kana kolisa. Taka bamboka nyonso na bimana kedaka ya kaka anglais. Ya no moina kina shwata. My French, come in please. Come in. Sorry, huh? Come in. Come in.
What is your name? Stephanie. Stephanie. Speak, please. Hi. Speak for. What am I saying? What should I say? How are you from? Where are you from? Kenya. You are from Kenya? Yeah. You Kenya d'origine? D'origine kenyan? Yeah. Nairobi, Kenya. Nairobi, Kenya? Yeah. Okay. Thank you, huh? Thank you, my French. Look it. Donc. Mama, tokomika bataba. Hello. How are you? Fine. Mama, nakufi anglais bobinga nzambe. Nakufi. Sentiment la visibida. Oh, Tété, Mandoi. Tété mi pendu de moi, Mandoi. Ma chérie, n'a pas mikolo nazaka. Non. Why? What are you doing? Where are you doing from? Na ebiso anglais mikolo ezo. Mama nangai anglais ko kondi sangan tsoto na ebisibido. Anglais ko pikola nga bilambati. Sentiment na ebiso Dorcas. Umumba. Na ebiso Somo. Oh Floria, hello. Stéphanie, nice. Merci beaucoup à toi, Floria. Donc, tous ces pays. Erikich. How are you? Your friend? My friend? Na ebiso aizande akoinda te. Andeza akoinda somo. Kenya. Pardon, Kenya muto. Jampi. Nata Jampi abatu jani ntuka. Omte mabe yo zonsinga kana chiluba. Bimpa mwa bana wani. Bimpa. Eric kapika alolo. Eric Naléli quoi, Naléli Zoua ma belle, Naléli, grave. On est ensemble, la grande famille, vraiment. Moi je vous adore, moi j'adore le critique. J'adore que Moutaïbi Sanga, que tu as bien fait ton boulot et voilà Rafine, mais s'il te plaît tu peux améliorer. Ça m'aide à avancer en fait. Ça m'aide à avancer quand tu jettes de fleurs et on te dit qu'est-ce que tu dois faire pour rendre encore, embellir de plus en plus. Métier Nayo, moi ça me fait énormément plaisir. Ce qui se vend, c'est pas l'intérieur. On vend plus l'extérieur. L'emballage, c'est ce qui est fort. Vous comprenez, c'est l'emballage et voilà, c'est un peu ça. Moi, j'aimerais toujours être à la hauteur. Il y a quoi arranger, l'emballage, le contenu. Allez-y vite comprendre que même si l'emballage est bien et attirant et ton acheteur ressemble, il faut avoir contenu. Est-ce qu'ils ont la même loco? Beya Chachi, salut Miss. Nicodème Pia, hello. Laurette Mbemboleta, sal. Merci beaucoup à toi, Laurette Beba. Merci beaucoup. Florian. Ben oui, hein, l'anglais m'aide à progresser, je te jure. Je te jure, ma chérie. Donc, merci beaucoup à toi, Nicodème, Pia, Floriango, fier de toi aussi, ma belle. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Ah oui. Tout ça, on a Kenya, yo. Kenya makambo nzambe. Yo bato basimba caméra boye. Bana makambo lobe bele bazongo wapi. Po yange sili na. Po l'exanga yange sili na. Yange sili po ta place na yo vanda ka po na souci en sola na bino. To komi ero non na longoli soutien te. Excusez-moi mes fans. Na oke mo komo etufenga mais na ko longola na misu na bino te. Ezaka ke to komi nde tard, mais non, on a l'ongolais, on était comme ça, et en plus, tu as position avant. Avant position tout droit, dans la place, on a s'appuyer, nous avons sali bongo, on a branché téléphone. Ah,
na charge kapona swana bino kota à charge basola na bino na mona bino et ça la plaisir hein. Ça la plaisir ma casse. Oui, j'ai dit que je rentre dans des jours. Je rentre dans des jours. Tous les ans, on a fait rigola. Mais bah, monsieur, nous ceci bazongi déjà qui. Bah, monsieur bazonga et lobby. Donc, pour dire en français, bah, monsieur bazonga qui hier. Bissot, tous encore on a des jours. Voilà, c'est un peu ça. L'artiste se porte à merveille. Jésus des Nians, c'est trop cool. Un garçon, un monsieur très gentil. Un monsieur qui sait faire plaisir. Naba fan naie, qui sait réellement qu'est-ce que ma fan naie balingi ndenge le oisé quoi lobaka peuple lingi nini. Voilà. Donc c'est un peu ça. On est là, donc ça se passe bien, ça se passe bien à Kenya et à Nairobi. Awa, j'ai toujours dit, c'est pas du gâteau, c'est pas du gâteau que vous allez aimer, nabato. Pour rien du tout, comme ça, et par après, il y a 2-3 personnes qui t'apprécient, apprécier ou salo salaka. Donc, faut vraiment dire un grand merci à dire. Il faut faire un effort. Il y a qu'à garder Batouana parce que c'est pas du gâteau, hein, c'est pas une messe à faire. Parce que c'est moi, parce que voilà, il y a des gens pendant que je parle, non. Il faut dire un grand merci à ces gens-là. C'est ce que je suis en train de faire maintenant là. Seulement que le fait, merci à vous, Ezate, mais je commençais par formuler en fait la phrase pour dire que non, vous êtes vraiment précieux pour moi, vous êtes vraiment très important pour moi. Sans vous, je ne sais pas, sans vous, je ne sais pas. C'est pas pour rien que Tozo s'est complété. Allez vite comprendre que sans Bino, moi je me dis, attends, je vais rester là en train de faire les directs pendant 1 heure, pendant 2 heures du temps, et tout le monde te regarde qui dit, waouh, qu'est-ce qu'elle fait celle-là? Elle dit quoi elle raconte du truc, hein? Mais attends, elle se prend la tête. Mais avec vous, c'est rare. Je sais qu'il y a des ceux, dès que Nazu téléphone en ça direct, mais ben attends, ben putain, là, elle se voit avec son nez là, ouais, et puis voilà, elle se prend la tête là, ouais, elle se prend pour qui elle? Donc c'est un peu ça. Mais parmi vous, il y a des ceux qui me disent, ben attends, Rafine, tu as grossi ces derniers temps, est-ce que tu peux perdre 2 kilos? Eh bien, écoute, pour moi, je pense que tu peux rester comme ça. Moi, ça me va, tu es jolie. Ben, écoute, il faut arranger tes yeux. Essaie un peu de te poudrer, essaie un peu de mettre le rouge à lèvres, essaie un peu de faire ça. Tu vois un peu ça. Donc, c'est qu'en fait, c'est ce que j'ai dit moi, que je vous adore. C'est par là que j'ai dit que vous êtes, pour moi, je me dis, ben, écoutez, na kocha bino na place Nzambete, c'est vrai. Mais vous êtes là-dedans. Je ne peux pas citer tous vos noms, je connais quelques-uns. Mais je me dis toujours, à chaque fois que j'ouvre mon téléphone, je vois des commentaires qui montent, qui descendent. Je dis, ben, Rafine, un grand merci à tous ces gens qui ont eu le temps d'écrire quelque chose, un mal ou un bien pour moi. Mais ils m'ont montré qu'ils sont présents. Ils sont présents par mes faits et gestes. Et donc, je compte énormément pour eux. Qu'est-ce que je peux faire pour rendre l'ascenseur à ces gens-là et pour leur faire plaisir? Comprenez un peu ça. Je suis là. Je suis là, j'ai fait mon boulot. Je sais que c'est par là que vous m'écoutez. C'est par rapport à ce que je fais, à ce que je dis, à ma façon de comporter, et à ma façon d'être. Voilà, en un mot. Ce qui fait que vous me donnez confiance, vous me faites confiance. Voilà, c'est un peu ça. Je vous aime énormément. Je vous aime énormément, je vous adore. Semblant que vous séduisez mes fans. Je vous jure, Salanga mystique. Je vous jure là, ma sensation pensa y a que non, ça séduit. Vous comprenez vraiment, vous m'excitez. Voilà, c'est ça. Vous excitez vous à la bassi, vous à mibali, votre un mot seulement, un mal ou un bien, vous m'excitez. Je me dis toujours que voilà, ce sont des gens qui sont là. Ce sont des gens que Dieu a placés sur ma route, sur mon chemin. Ce sont des gens qui me laissent pas. Ils sont là toujours présents.
ce sont des gens qui me portent dans leur cœur, des gens qui veulent du bien pour moi. Ah oui. Parce qu'à chaque fois, même si quand vous me reprochez, même si quand vous m'insultez, parce que je sais, il y a des ceux qui ne contrôlent pas et qui réagissent vite, qui écrivent n'importe quoi sur moi. J'ai lu, oh là là, j'ai lu, j'ai des yeux, je vois. Et, ben, je me dis, ben attendez, est-ce que j'ai offensé quelqu'un? Qu'est-ce que je fais de mal? Qu'est-ce que j'ai dit? Ben écoute, il m'arrive des fois de m'en foutre. Je me dis, ben attends, je m'emballe le couille. Ben qu'est-ce qu'il y a? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Ben écoute, je suis Rafine. C'est vrai, ouais, c'est vrai. C'est vrai, il m'arrive des fois de faire ça. Mais, quand je suis calme, dans mon fauteuil, je me dis, Rafine, tu sais, si aujourd'hui tu es coté parmi des grands, c'est pas parce que tu as la taille forte, pour ne pas dire que Namounene, tu vois. Ce n'est pas parce que tu as la taille forte que tu es coté parmi des grands, parmi des meilleurs journalistes, non. C'est pas parce que tu as un nez pointu, non plus parce que tu as parce que tu as un bon visage, non. Mais c'est seulement parce que ces gens-là ont bien voulu que tu fasses partie de leur vie. Je vous en prie. Laissez-moi vous dire que vous me séduisez grave. Je vous aime. Je vous aime, je vous adore. Je vous adore énormément. Un grand merci à vous. Un grand merci à vous. Si je fais cette vidéo, si je suis en train de faire la vidéo là, c'est premièrement pour vous dire qu'on se porte bien. Moi, Rafine Toumba, votre artiste Ferrigola, pour vous informer qu'on est toujours là, à Kenya, à Nairobi, on est toujours là. Pour vous dire que les musiciens ont quitté déjà, ils sont bel et bien à Kinshasa depuis ce matin. Ils sont déjà bien arrivés, ils sont là. Pour clôturer, c'est pour vous remercier de votre amour, de votre confiance. Voilà, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Je vous adore, quoi. Je vous aime beaucoup. Ben écoutez, là, je vais vous laisser. Là, je vais vous laisser et puis je vais aller dormir. Je suis vraiment fatiguée. Si vous regardez bien mes yeux, vous allez voir que c'est un peu rouge. C'est pas rouge? Voilà. Et là, je suis vraiment fatiguée. Je pense que je vais prendre 2 verres de whisky. Oui, j'adore le whisky. Je vais prendre 2 verres. Vous connaissez, non? Vous savez très bien que des fois, Rafine a mis la moi whisky. Mais quand je parle des verres, et ça va mesure, va mesurette. Il y a Mickey. Et ça va faire à mi nénété. Non. Voilà. Je vais prendre ça et puis je vais essayer de me coucher. Voir qu'est-ce que la vie nous réserve demain. Parce que demain ne nous appartient pas. Demain appartient à Dieu. Seulement on essaie un peu d'améliorer notre présent pour que notre futur soit meilleur. Je vous aime. Floria, merci beaucoup. Bisous et bonne nuit.